pokwa lelo tozali kolobela Sambalati na Tobia kiyeba ennemi na yo yeba bango. Ba ennemi ba koyi kozala ba ennemi politique, ba ennemi ba koyi kozala ba ennemi ya quartier, ba ennemi ba koyi kozala ba ennemi ya église, ba ennemi ba koyi kozala ba ennemi koyi kokuta na bango bisika nyonso koyi kozala na vie na yo. De bango tozali kolobela na pokwa lelo yo. Ennemi azali yaka ennemi, ennemi ya mboka na yo azali ennemi, ennemi ya quartier azali ennemi. Ennemi ya ndako na azali ennemi, ennemi ya bisika musala kokuta bango. Ba ennemi ba koyi bisika nyonso oke na bilanga ba ennemi bazali kotala yo. Oza na succès ya vie place okutu yo batongo kutu boye ba na bino te me bazali kaka wana pona koya na vie na yo pona kotelo bakale kotelo bakase vitesse na nzela na yo ko réduire allure ya makambo kitoko zali kosala na vie na yo ko telemela yo na tango siliko zwa de place wana ba ennemi ba yela na vie na biso de yango na poko lelo yo ngai frère na bino Moumbu na bino Joachim Zambwana. Sans plus tarder nazali kopesa bino ete Mateya oyo tozali kozula ona mokanda ya Néhémie chapitre 4. Unakuta na mokanda Néhémie na chapitre 4 batu oyo mibale bakonzi ya bamboka ya Samarie ba Amorite ba Sheshemite tout ça basanganaki ba monter ku ba freiner vitesse ya misala ya construction ya mire ya Sioni. Mire ya Sioni oyo ezalaki mire etongamaka na temps ya mokonzi Salomo pona ko protéger la cité du grand roi de Jérusalem. Misala construction, misala ba chantier zala iko tambola kitoko, mokili nyonso koma iko apprécier yango. Kasi ba ennemi bazala toujours pour dire que shit, on baza ko salaka nini wana. O baza ko tongaka nini wana. Est-ce que bazo kanisa ke bakokoka misala baza ko sala? Est-ce que misala baza ko sala yozo kanisa pona me makambo oyo to kolobela koma ba ennemi na yo bakoya. Na politique ba ennemi bakomi ya trop, ki ba o ba ba opposition. Opposition yango est-ce que baza koya pona progrès et salema ou bien baza koya pona ko détruire kaka biloko nde yango to kolobela awa na émission oya la vérité tant to kolobela makambo etali ba ennemi na biso na yebi na nga vie na yo te na yebi na nga pe pays na yo te na yebi na nga pe village na yo te na yebi na nga pe musala na yo te na yebi na nga pe couleur na yo ya mposo na yo te mais eloko moko nga na yebi ete makambo etali ba ennemi oyo ya Néhémie ba ennemi oyo ba juif ba ennemi oyo bana ya Israël ba ennemi oyo Sambalati na Tobia bango nde tokolobela ndeko na ngai kokende musika te tango tokoki kozwa premier répondre na biso avec frère Joachim Zambwana kati na émission oyo ya la vérité question ezali na ntango banguna na basili kotelemela yo est-ce que misala ozali kosala okotika est-ce que succès okomi nango na vie likolo ya quartier ba ennemi baetondi mingi mboko ba ennemi bakomi ya trop bisika oyo makambo na nga bato bazotelanga bakale ya trop na église oyo bato bazosepela na sute mpona komi kozwa mpona komi kotelema na ngai mpona komi komaintenir na ngai mpona zwi libala est-ce que okosede biloko oyo yango tokolobela ndeko na ngai émission lelo tokozwa temps mingi te mais question ezali kaka awa banguna na yo basili kotelema banguna na biso basili kotelema banguna na biso na pays basili kotelema est-ce que okokima mboka na yo parce que ya trop d'ennemis sikoyo est-ce que musala wana osili kozwa la place ya musala banguna batelemeni est-ce que okosede o laisse-moi en paix natikela bino kaka pourvu que botikanga na paix misala oyo yango nde Sambalati na Tobia bayaki nango mpona kotiela Néhémie bakale mpona kotiela bana Israël bakale mpo ete misala ya basantier na bango ya construction de mire de Sioni eko akokontinue lisusu te yo mpe oza na baennemi ngai mpe naza na baennemi d'une façon ou d'une autre mutu nyonso na mabele aza na baennemi na ye mais est-ce que gole na yo objectif na yo but no olingi koatteindre mission na yo ozali na yango est-ce que kotika yango okabandone yango mpasi ke baennemi baleki mingi nzambe azali kotala yo nzambe azali kotala ngai asili komona ete ngai na yo tolingi tosede na likambo wana apesela biso ya succès nzambe asili komona yo asili komona ngai eke okomi kobanga baennemi na yo okomi kobanga mozindo ya likambo elingi koya parce ke batelemeni yo batie maseke bakomi contre vie na yo bakomi contre succès mobali na yo bakomi contre succès ndako na yo libota na baaffaire na yo
ndeko na ngai kokende mosika te biloko yango toko analyser na émission oya la vérité concernant ba ennemi na ngai basili koya. Est-ce que nakokima ba ennemi na basili ko telemela ngai ba boma ngai bakoma luka ngai na banzela nyonso? Est-ce que natikela bango espace? Nzambe na ngai lobi nini? Place oyo pe Nehemia azalaki na question na Nzambe na ngai lobi nini? Banguna na ngai bakomi partout. Mama na ngai depuis na bandi. Mama na ngai depuis na soyi mutuka oye. Mama na ngai depuis na komi na yo ko maintenir. Nzambe na ngai depuis to sili tongi ndako na biso oyo. Mama na ngai depuis ka nazwi poste oyo. Ba ennemi bakomi na kwen nyonso. Même bato nga na sungaki bakomi ba ennemi na ngai. Même bato bakomi singa na ko nazwa promotion oyo nazwa esika o batelemeli ngai. Frère na ngai, sœur na ngai, ndeko na ngai, pasteur na ngai, église na ngai. Est-ce que tokima po ete banguna bakomi mingi? Na musana na fona zwa décision mais sona zwi décision oyo bandeko. Eko kute vie ya mutu alonga musala. Eko kute vie ya mutu alonga na place wana aza ko tournaka. Mengam na na pouvoir la zwa décision. Est-ce que na zwa décision oyo tona zwa te? Na favoriser, tona défavoriser. Na sala nini? Banguna na biso ndeko na ngai Sambalati na Tubaya na yo bazali. Bandeko na nga bandeko na to siko so wakati na émission oyo la vérité place walika ko lobela Sambalati na Tubaya. Sambalati na Tubaya bandeko oyo na mokele ya Jérusalem. Mais tika na pesa bino na histoire pona bandeko oyo bazali pe kidiba wa ko yeba te qu'est-ce signifie Sambalati na Tubaya et qu'est-ce signifie mire ya Sioni. Mais surtout qu'est-ce signifie Jérusalem. Na mukuse tika na yebisa bino boye ete Sambalati azalaki mokonzi ya mokili ya Samaria na tango ya Nehemi. Metozonga mo muke na Samaria. Pona nkolo so baloba na mwasi wana ete pesa ngai mai na mela. Mwasi ngabite po ete biso ba bino ba Yuda na biso ba Samaria toyokana kate. Ndeko na ngato sito te déjà émission oya pourquoi bana Samaria na bana Israël ba yokana kate. Nzembo osi yoka yango deja osi oyemba yango jai. Biso na bino to yoka na kate frère de baba ayemba ka yango. Mais ndeko na ngai tika lelo na yebisa yo ete raison bana Samaria na bana Israël ba yoka na kate tina data lelo tina tango ya kala yango oyo. Poto ya na place Sambalati na Tubaya ba ennemi na yo. Bana Israël tango bazalaki 12 tribus. Y compris ba Manasana Ephraim bana ya Jacob ya Joseph. Josué va kufa kabola ki bango mabele na kimia nyonso. Batambola na mabele nyonso na Nzambe. Mais tango Israël komi ko sala masumu, Nzambe apesi bango mokongo. Ba ennemi na bango ki batu o bakutaki na bamboka o bango babotola ki netika ba Jericho. Bamboka ndenge na ndenge batakaki, ba Amorite, ba Sheshemite. Bango nyonso tu bayaki wana ko lamukela bango, ko bundisa bango. Et puis babotola ki bango so mabele o ba récupérer ki yango. Pourquoi? Parce que ozana Nzambe ozana faveur à Nzambe. Ozana Nzambe te Nzambe apesi yo mukongo akosala ni akoteka yo na ba ennemi ne. Ba ennemi bango tozali ko lobela. Quand est-ce que mutu akoma kana mboka ba ennemi pe ba ennemi ba sakaneli yo ipo komo ukanga Nzambe kana ngai Nzambe tala ngai mais Nzambe vide aza ko na réponse te. Okomi ko loba que Dieu n'existe pas. Dès ko komona pe mutu azali ko sambela lobi ati ko sambela. Pour ne parce que Dieu n'existe pas. C'est parce que ozana Nzambe te ou bien réponse à Nzambe nan eyete. Mais awa tozali koloba ete bana Israël na botoli ba mabele ba botola ki na ta ya Josué bazangela ki Nzambe ba Nzambe ateka ki bona ba ennemi on ba ko perdre le tout. Mwana moko tata moko mone Omri parmi bana Israël azali na mwambongo na ye asomba ki mabele na mbongo na ye mabele ba be ko ya Samaria ezalaka jardin ya pamba ezalaka ba kilomètre ba hectare na ba hectare ya milaye asomba ka pota ba ngulu na ye pota ba bunda na ye pota bilanga na ye pota onyosa liko tsa parce ezali domaine privé na ye abimaki mokonzi kuna roi parce que roi azalaka propriété ya ba mabele. Les places au bana Israël bazanga ki place au kende ba koma iba sheger par-ci par-là ne ba yaki pa ndeko na Omri ba pardon papa Omri yamba biso atako na pays na yoto ya kosala taki boy na biso ndeko bokoti ya quelques bana Israël na différentes tribus ba yaki kokota kati na libota oyo ya famille ya mabele ya bato ya Omri qui est ferme kaka to iko benga ngo Samaria boyokani ezalaki kati na bangona bandeko. Kasi tangu papa oya Omri aende kokufa atiki kiti na ya kiwokonzi na mwana ye owabengi kombo ya Akab.
Akabe ntango ayeko koma mokonzi wana banguna bazanga kate ennemi na yo bango nde tozali kolobela na mpoko lelo yo bayai komona ete en tout cas quel que soit le cas bino awa tokobundisa bino awa bolongwa bla 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 oyebika baennemi koma bayaka na baraison ya lokuta ata likambo eza nango vérité bakosala rapport barendre yango la vérité oyo ya se ya mensonge bisika oyo contrat ezalaki ou bien tobalisi yo mwana na biso comme ça qui même ozala entre biso na bino mpo tokosangana lisusu de place wana akaba ya kosala erreur ya kola yamba mwasi oyo ya mwana ya Sidoni ya mokonzi wana ata baye ko balisa ye mwana oyo babengi mwana Etabal de Jezabel baye ko balisa Jezabel na nani na mokonzi Akabe ye na Jezabel babala na kasi yi mwana mwasi oyo Jezabel histoire na biso landa matena biso ya Jezabel ayaki na misala ya beba deja zaija ndumba parce bana Sidoni bayebana ki réputation na kota bampungu bazalaki bakisi ba idolatra ndenge na ndenge bazalaki mais surtout bikobo réputation na bango ya somo ezalaki bantakula samuzulu moko ya kosakana te mwana mwasi ya Jezabel akota eja na bamputi bikobo na kati ya ndako ya libala ya mokonzi Akabe et pourtant Akabe mwana Israël asambelaka kitoko mais ayeko bala mwasi ya puta Nebisika oyo ya komona ete tango bana ya Sidoni bana ba pays mususu bayeko sangana na kati ya Samarie kaka lisusu ekomaki imposition bana nyonso ya Israël na kati ya Samarie bosalela nzambe oyo biso ba Sidonien nzambe oyo esambelaka Baal nzambe oyo esalaka bikeko nzambe oyo bino nyonso bofukamela kaka ekeko na ya Baal wana a défaut nzela mususu ezali te donc yo landa kaka makambo ya Jezabel aza koloba c'est comme ça où Jezabel na sima ya ba pays nyonso bayeko contre sur Israël landa histoire ya Eli prophète Eli comment basakaki ye comment bakimisaki ye na basali musu ya nzambe kati na mabele ya Samaria ke balekwe bango nyonso déplace qui est némé boso entre bana Israël na bana ya Samaria et aiko kotla parce que va comment qui trop mélanger mais maman ni kamuto ko yakoloba awa wana liboso bo comprendre comment qui ennemi ya makasi aiko kota entre Israël na bana ya Samaria na ta en koles les gens makamo ila aiko landana biso na bino to yoka na kate ba Yuda na ba Samaria alléluia. Mais place là commence na pesa une introduction avant de compter na ba terre na biso poto yeba comment ki ennemi ko ma kasi na tango ennemi ke ba yeko tiela bana Israël ba kal ba projet na ba santé ya construction et continuer de sous-souter sur montagne ya Sion Nabucodonosor na tango mukonzi Salomo atongi ndaku na ya kitoko ba tempelo mikamonyo santalo za na Israël ba wolo ba palata Mikolo nyonso tutotu bayebaki information ke na Jérusalem wolo na palata eza kuna bakomaki kolula mongo wa Sioni wana qui est Israël te mais qui est Jérusalem. Il y a une différence entre Jérusalem na montagne de Sion. Montagne de Sion, Jérusalem eza ya kotonga ba place wana. Mire de Sion, il y a même de clôturer Jérusalem à quelques, même pas 1 kilomètre, à quelques mètres seulement. Balupango ya niveau il y a 40 mètres, soit à peu près 10 ou bien 20 peut-être, une quantité de pareil. Et ça n'a pas été. Tina data lilo Jérusalem comme cité de grand roi, et ça n'a pas ville à quelques banda comme des awana, mais il faut la protéger. Pourquoi tu as touché l'histoire oyo? Parce que si tu as attaqué comme Sambalat na tuba ya ba ennemi na biso, sans que tu yeba comment histoire oyo ezale laki. Tokotanga mokanda Néhémie chapitre 4 nyonso tokosisa même 100 fois tokotanga toko comprendre on kaka juste pour na niveau ya kimpeve kaka mais poto kene pena partout monto kene kotea makambo tali ba ennemi na biso Sambalat na batuba e kozala difficile. Ya wana ngai l'impressario Joachim Zambwana na yaka na émission na awo ndenge ba passer ba koyela kate. Voilà pourquoi je me réserve na benga mananga impressario qui signifie un représentant, il y a un groupe de recherche. Recherche na biso poto kabula ngona yo mutu koti ko zota ya kotanga Bible mais oyo kota na ta ya ba détail te ya koyeba pourquoi likambo oyo na oyo eyelaki. Voilà importance ya invitation na ngai pa na bino ke musuzu ko bomona biso ba comédien te bomona biso ba aventuré te mais bolanda ka pe malema ka mutu ko lobaka pe bo zota na bino ko critiquer ya ko buko ne kotala soki ya solo to ya lokuta. Alléluia.